Et voilà, très chers internautes, bienvenue sur Eco RDC avec JM mon nom. Mais comme d'habitude, je crois que toujours moi temps mort, tu as arrangé ma cambona Eco. Maintenant, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Ndeto mesana otambola tambola et toujours sungana, toujours salisana, toujours tambola pour nous la paix. Tous les quatre coins il y a Kinshasa, tous les quatre coins il y a pays. Là, je tiens directement dit un grand merci à toi mon boss, Jean Tubo depuis Suisse. Et pourquoi pas naba confrère, naba consoeur nangaya Eco RDC, namoni nasima ya caméra Peggy Walungwa et Nora Kalonji, moi c'est à Pembe, Fanny Katale à moi c'est à Moindo et Bob Molema suprême. Courage toujours mon frère parce que tous en matanga Bob Molema autobung sa papa nae. En attendant tous la programme et salama. Et toujours continuer à Moussala et na opesa mbote pa ya ndeko nanga oazo travailler azo bunda na niveau ya Angola Sandra depuis Angola et na pesi pe mbote et ko RDC partout donc toujours kota pour nous la bino Moussala et les a vraiment spécial des orphelins et Lubu spécial des orphelins toye ko kitana kati ya orphelinat o ezomi na commune ya Kimbateke na commune ya Kimbateke eza dirigé par madame Hélène Ouaoutara mingi na Belgique yepe tozana awa mais comme d'habitude tozana ba icône oyo babanda vraiment mosala ya télévision kala ba maman na biso et lelo maman alinga to kutie awa aza awa na ba orphelin oyo bazana kati ya ONG oyo tout monde maman alinga zolamba et tozata sola na maman alinga et a expliquer biso a ekolukani na kati ya orphelinat oeza musika na ye vraiment musika na ye parce que kolonga résidence na etiko ya na Kimbateke awa a risqué baliwa a risqué ba accident mais nzambe a protégé a commis donc a sali sacrifice pour être a koma awa na kati ya commune ya Kimbateke asangana na bana oyo ba kufela ba parents baza na kati ya ONG to attend rosola na bango na pesi mbote pa ya Jacques de Mbinza Jacques de Mbinza Kimpweni, la beauté d'une femme, hein, Azola Nangaï, et pourquoi pas Hélène Mwembo, na Dijon, Hélène Mwembo da Dijon, et à toi mon ami Digi de Montikile. Donc, Moto Tamola na Chrysler, il y a Rougia, Nambinza, Digi de Montikile, mon ami. Je te dis un grand merci à toi, un grand merci na abonné Nyonso ya Eco RDC. Je vous aime bien, vous s'abonner, suivez-moi dans bateau, vous s'abonner dans noter et vous allez vraiment décider. Narosa déjà moi marche, un pas en avant. Malem Benazoya, place au Wapi, maman Nabiso Azali. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni maman Alinga. Kala vraiment to kuto na Kimbateke musika na place yo vandaka boni ko yati na Kimbateke boye na orphelinat oyo idée na weza nini topé projet na weza nini omoni baloba na mokili kozala te na mokili ozaka yo mona mokili kozaka yo monte parce que le maman na ngana pala ba bota me ba laksanke so omoni mama ya moninga aza mama na yo mwana ya moninga aza mwana yo ndenge moninga mwasi abumba mwana wana 9 mois na libumu moninga lelo motatenga contact na mama Gina eza major Zuluzulu parce que major Zuluzulu ayebi nga na mama pona zape reconnaissante na major Zuluzulu parce que si na reconnaissante na major Zuluzulu te jamais nokuya parce que major Zuluzulu la sala mingi pona ngalinga ozo comprendre pe pona biso nyonso ba artiste ya Kinshasa ozo comprendre mais natanga benga ou bien tianga contact na moto ndenga tenga na Gina en tout cas na koy ko boya te na yaki na ebiete mais ya yebinga to ko kutande ayibisinga bite mama tokende kuna mo felina na bi moi mukebu mwa mo felina ndene mais nazoka ka liloba na munone ka liloba nzambe ya respect azape ko kumisa major ngabi na komba major tikaka na kindi ozomo ya lokwa lelo sweet chibo alobi nanga lobike mama linga na lingo sa eloko bo na bike non chibo na tanga benga pesinga valeur ozoyoka oui considération parce qu'il faut na considérer hier chibo bon si na considérer bangote po bangonde ba meme longi nanga na poto lokwa major Zuluzulu boete ya na monique chibo suli kambe ale benga to soli problème ya te pona na biso toye ko koma na tali distance auto uti na Sainte-Thérèse
na distance yanga longwa place nga na vanda tina koma na lobi Seigneur oyo place ni na ye kokuta pe ba mama ba yambi biso bana pe ba pe ba yaki na caméra ba filmer tout et tout to vandi to koti to totali tout et tout totalité parce que jina ko zalaka ye mokote il faut biso tout sunga eza ba savon eza loso eza ni pona bano omoni bano bazanga ba parents to bano ba parents basundula bango na banzila yo mama na tango za na inspiration nzamba zo peso atali papa mbasunga ezate bato su ba moninga mama linga pe place ni yake na yebi bakoloba mutu na mukili baloba kaka me zala kaka mama omoni ngana ba film musuna jouer pas major babando be mama kwa rouge mama linga mama nanga zobela mama nanga zobela to na masina to na matete to wapi na banda ka kokende mais su bato musu mona bantaba beno batala ka motema ya mutu kota ilamba mutalati te tala motema mama azandini na ndene ekukuta ba mama na yepe kokuta bano en tout cas ba artiste nga na yaki nango o na yaki na bango balelaki na ndenge bano babande ko expliquer yana moni lelo poto ke musika to lamba to continuer kaka bongo te vraiment mama linga zolamba zo continuer na bana na biso donc mama linga za mama mboboti et ayebi pasi ya bana et ayebi pasi ya kobota donc bomba zemi pendant 9 mois bimisa mwana donc foi ba valeur ya muto zo bimisa yango mama linga lelo to eko rejoindre to kutie na kati ya orphelinat na commune ya Kimbateke mama linga sikoyo lelo oye kolamba lelo ekolamba to moni poyeli bango ba biloko ba savon ba mungwa ba sucre et tout sikoyo projet na yo ezani ndenge kolamba boye lelo ozonga na yo bosani bango to souvent obanda koya kolamba kozala na bana. Merci mwana ngala mitunaka batianga alinga batu nyonso mais il faut tala motema ya linga soki alinga batu ya solo parce que mutaiba motema mutu zaka nzambe uzoyoka po soki lelo yo nakunisaki chibona misala osala te jamais nokoloba uzoyoka parce que kanda nokakangele jamais yende mutaloba te mama linga bina ikuna bazo ebwe mama linga sakibu kombo na ngezo kufa te ezokende kaka génération par génération parce que biso toza histoire ozo comprendre na koki kobosana te atanga mona zo ata 1000 francs pamba na sombi lokwa na sombe bango ba savon ta lokwa siko na memeli bango lelo bakolia nini madesu ozoyoka madesu na soso na lisusu na fufu bo bakolia fufu bale fufu bo bale loso bino pe bana nga bozana biso tout oli eskamo parce que bango pe bazabana ozo comprendre na koyi kobosana te mais omonelo mokezawa tala na no Kimbateki na yo kangona Kimbateki no na yo kaka na sango mais coureza te bano bakota ba théâtre na biso ndeni bano bakota ndeni yana zoloba moto azana pano atinda ba télévision eza ebele batinda ta télévision mwa munene batieli bango baza bambeto ezate biloko ezate il faut basunga jina ozo comprendre aza mwana mwasi aza pe mwana muke c'est ça azu pe mayele ke te il faut na sabo ata bo vandi kuna boli ya beefsteak il faut koyeba mboka na yo bande kuna ta bazo mona passe on sait jamais lobi nzambe pa okosunga biso tokoki kokenda ta na bakongo tokepe kosunga tokebo kwa nzamba zopesa makasi pe nzamba zoba mama linga zala ta na mikolobo ata na zumbongo alipa na epe kotika ya bango na be papa Tibo ebengela bana ngaba oketo filmer tende na kotika ya bango mapa ozomona c'est ça ozomona po bato musu bazana babilambe tondi ya bana evandi na ba chambre bani place okena nango ezate boye nango ato bobenga na numéro nanga nde na kopesa poto ya kotikela bana oyo papa Tibo atindika ayeka kozwa image esile kei problème moko ezati ozoma mais na yete po que na tutato na lia soso c'est loko nini madeso loko nini ozomona mais na ndenge nzamba lobi ke salima bo ya wana lelo pe na bi toli ensemble na bino pe bana nga toli ensemble na bango. Merci beaucoup to continuer na mama linga pegi na peut na ko bonga mapona position toki explication à maman linga en attendant toujours continuer na ye ça passe vraiment bandeko amité malamu bozota la biso na moment oyo oboza connecté topé oyo babengaki bino bo se connecter pour que bota la émission oyo to sala lelo na kati orphelinat na commune ya Kimbateke bo contacter vraiment mama linga so boza na numéro na ye so boza na ngote ya opesa numéro na ye to bo contacter madame Juna pour na kosunga bana oyo
bana o bazana besoin de vivre peu comme batunios. Bazana besoin de respirer comme batunios parce que baza ba peuple congolais. Bazana kati ya capitale et bazana kati ya mboka Congo. Et cause à la limité ezate que comme bazana kati orphelinat bazana commune Kimbati que et ba télévision te bayeba ba théâtre na bisoté bayeba musique na bisoté bayeba kotala ba documentaire te et en même temps nous faisons na kati ya culture zo ba bango en plus na kati ya mémoire o bayeba ite ba ukakoyeba donc bazana difficulté à koto bazana difficulté à courant donc surtout sali constant kolonga banda Sainte-Thérèse koya boy donc courant ezate eza milieu moko un peu calme donc to éviter ceux qui courant ekota to ekota te là tu évites mais bazan la difficulté à courant maman linga otolo tout à l'heure que mutu amutia malamu au monana a aider bango ata na panneau parce que bozali bozana bino bozota la biso ko aider bana oyo ata na panneau na écran pour que ba korta la rapé ba théâtre ba korta la ba documentaire ba comprendre peu information ya mboka na biso parce que moi na muke à s'adapter à oyo azomona et ndé bazo kolara ba outi classe bavandi et là on se détendre ezati na moment ba vacances ba on se détendre na nini donc eza pas toujours continuer na maman linga est-ce que vous pouvez expliquer biso na katia ONG oyo oza comme nani oza kaka invité toza bozo travailler à partenariat na madame Gina omoni il y a 2 semaines passées nde major Zuluzola tianga contact na madame Gina alobilanga na nelo monte présence na katanga moninga boy ay mama na lingi yo devant ba artiste wana o ba eko filmer ngalobi problème ezate yo poza mwana comme le koyo linga ngape na lingi po yo za mwana ngana mama ay mama toke kuna nde na ibisa oke kituke no film nde tokomakia na ibi mutema na ite parce que mutaiba mutema muteza eza nzambe so binanga mama na lina zana tozala mama na lingi to sa mikanda pona tozana tozala po orphelino ezana batu nango o babanda o ya travailler na bango na ba mama mbalo moni bango baza ba veuve ozo comprendre mais ngana tango mwana lokwa Gina lobina mama o sa la bana boy na oboya te fona mikitsa parce qu'on sait jamais dans la vie yo le bio ngai passer na star mais star wana na tia yo ezabino batu bovanda pe na seko tala biso ba linga oso comprendre ezate opo mama linga sili mama linga comme semba bile kota te ngana lobaka na boti bana oui mais bino to na boti bino jamo ko linga ke mama linga azako zanga mbonga transport kende azoke na makolo yo talanga boite pensez jamais na vie na yo ndeni nzamba usala omoni lokwa bano loba musuba okwa ministre ba mosuba kokoma ni ba mosusu ba o ba mona pasi ba kompe ba tuminene ozo comprendre papa et alokwa nde Gina ba pesa ke mbongo te Gina na mbongo te lo te muke azo tankisa bano mais bano oyo bazo zanga bik kaye tala sikwa tout à l'heure ba oloba bazo senga kuna 500 mama bato aza veuve ana mobali te mobali akufa sikwa kozwa wapi eza biso batoto bandoya no felo lokwa tolo bake papa Tibwa zana pa koloba non il faut bakangela ba petio bilamba encore yendega zaka na ndenge na motea malamu na ekangela bato kangela bana na bilamba ndenge mama linga lobi atindi ba savoir te mama linga na tindelo moko sombe ba savon tia kuna basani pe rouler ezate elote mais kena sala na sali 1 mois to 3 mois to 2 mois jamais na yena motema boboto na ndenge mona loba ite mama na lingio mesunganga ozo comprendre à part ça lobel na nongali kamoko te ozo moi soki na azalaki artiste musu na oyete ah oui si na loba na mitia na place na je peux pas ozo comprendre ponga pena na makambo nange belebele mais nzambe nde mutakota kana mutema ya ozo moi obeta makolo kuna ti okoma na kimbantseke il faut bota so comme buta bobima ndeni il faut bobima na ba torche mais on kati ndoko ba torche ezate eloko moko ezate metolo baka kusunga na pwani malembe zotombo na bano pe muke bazotomba ata na maya pamba mais ata sachet sukale zakana ndao. Merci beaucoup. Il faut tout sungana parce que futur ya bana oyo nzambe nde ayebi biso bato ya mokili to ebité
parce que nzambe nde asalaka biso nde ya introduction na biso na développement na biso na conclusion na biso. Donc futur ya bana oyo nzambe nde ayebi toza na ba premier ministre tant mosusu barobimaka na bana oyo toza na ba joueur ya makasi barobimaka ti ya bana oyo et tokozala pe na président de la république akobimaka kati ya bana oyo. Donc on sait jamais nzambe nde asalaka nyonso. Donc c'est-à-dire que to négliger présent na biso te, to négliger présent na biso te, to sungana to lingana bolingo ezala ya monoko te mais ezala vraiment ya motema. Donc amour soki tozo bimisa yango tozo bomba yango te to bimisa. Donc futur na yo même si okufa ba non pe ba ozalaka na kimia parce que yo pokonaki bolamu et bolamu otikala toujours na famille na yo même si okite monde okufi ozongi place to utaka nzambe aobatela libota na. Donc c'est-à-dire que bato boza na misolo bato boza na makoki s'il te plaît nzamba simba mitema na bino bosunga bana oyo bosunga vraiment orphelinat oyo bosunga bango parce que l'autre fois tu as kiawa tu yokaki que madame Juna Baike a futelaka donc baluaka espace c'est ça kolesa bana kotangisa lelo mama linga ye kolambela bango lobi est-ce que mama linga ko ya lisusu azape na bangagement il faut se préparer lisusu azwa temps pour que aya lisusu kolambela bango. Est-ce que lobi nanya koya to éviter. Donc nzamba simba mitema na bino bato bota la biso partout dans le monde, boza na poto, boza na Afrique, boza partout parce que EcoRDC landama partout même awa na Kisasa bandeko bozota la biso nzamba simba mitema na bino boluka bo rejoindre maman Linga to bo rejoindre maman Gina et ozala vraiment bien pour que bo aider bana oyo et nzambe ayebi ndenge ofuta bino parce que onyo so ko na ya bolamu ezongela biso toujours to continuer na maman Linga on a message on a ngena lancer et puis bandeko bota la biso vraiment to continuer na maman Linga et maman Linga lelo to monyo c'est là-bas bana na yo bakoko na yo donc soso madesu loso na fufu kwa mosusu okoloba te na koka loso te mosusu okoloba ke na lingi lango lia fu surtout bana kimbatsaki mingi balinga fufu ozomona bo fufu pe ezali loso pe ezali après ya kolia tokosaka na bango tokosoa na bango mais après on a bakomela pe ba jus personne na memeli bango ba secret na kotika bango boete. Merci beaucoup maman Linga. Maman Linga, tu es conjoncture ya mboka o lelo, tu es conjoncture ya mboka. Souvent bato vraiment bazolela. Mbon ezo circuler te et activité vraiment surtout na musala oyo biso to sala ya télévision. Maman Linga za muto asali ba œuvre belé na télé dramatique. Mais lelo ba artiste comédien pe bazo se retrouver te na ba œuvre na bango. Mais kosomba babiloko o sombi o qui est derrière toi yo morondo bimissimbongo na yo o sombi to mutu mwaza na sima na yo apesio quelque chose pour que o lambela bana au moins loko ezana jinana na zumbongo ta ozako yoka tozako bela tangwa biso nyonso na yo moko tout à l'heure utoloba au moins makamu nyonso pesa na maboko ya nzambe olukelo solution parce que moni pona bano na tango zo pesa ata lipo ya kokatana nzambe na boma kozwa solution pona yo ta mosolo bana kusani au moins na poko loso na mafuta bana balali pe ozomwa parce que elokeleki nzambe zate kusakana na nzambe te ende mukonzi ya pema na biso lelo na eba na yo ka bino me na eba te na okuta na bino bana nga au moins motolokola ngalinga na vanda kana tutaka tolo na bota oui. Mais na bota bino nyonso eza bino ba journaliste eza ba cameraman eza ba artiste ya basito mibali ngana mama na bino ozoyoka si lelo mama linga bisalela so kili kambalela boy eza passe taluka tokutani eza passe no linga na yo ko paste nebite eza nature nanga onzamba salanga na okiko yoka paste ata lelo yo lobi nanga mabe mais je lo batana loba na mama na mabe mete bolimbisika katanga na saki o mabe na kosenga bolimbisa parce nzambe na bomo alobi to milimbisa na kaka to misala mabete muto azate papa ba député nyonso ba na parlement ba ebi ki alinga zawana ozoyoka alinga yona to vanda na mabele po to alinga mutu mo yo pesa enveloppe te eloko te ozo comprendre mais ata mukie po lelo ko tambula bakabelo pe 1000 francs bakabelo pe 2000 o penso bité na mona ko koma kuna to na to ano ba jim
nani ata tolobake samedi to dimanche est-ce que tokotika bango basavon te ata mapo ya pamba ata basaki ya mapa tomemi na bamasango bamela ata potopoto na sacha sukali tous ces okende kaka yango na lobibu bino bato bovandi na bakiti pati bopanza lisolo motema eza mawa ya kosunga bano oyebi onzamba osapo na yo te ozoyoka tosimba nzambe na motema moko tosangana na nzambe te atoza la reine de Saba mais ntango nzamba oyebi soki ekoki omoni nga na ndimaka na nga teke papa dudo otika nga to sans souci na ndimaka na nga teke mindodo oti opia nga liboma ozo comprendre na ndima ite ba mopepe ba mundweri ba na okoka te parce que to oti osola na moto to oti jouer o ake ozo comprendre mais non jamais na lobi liwa yo uta wapi okomisa nga liboma bo non na lela na lolendo te po kokabwana eza pasi mwana nga omoni yana bisa bino soki atoke kozwa no petit omoni okoki okeno te tika na obenga mama alinga mponga na mama kwa rouge na koya nanga na vandi ata baotianga muno avandi apo ayosani bonabo mama yo nini te na eka kota bino nde bino pe bozwi likambo c'est ça ozomona ezaka pona Kinshasa te partout tant on a nakenda tata on a kenda fil de l'ouest na Abidjan balianga ndo bayebi mosani nga na sala bango na Abidjan balianga ndo bayebi mosala nini nga na sala bango onga na sala bango na Nigeria ozo comprendre yango no monike ngalo kwa na lia na mama na bino pe na mani ozo yoka pona ni to continuer kabwe c'est ça ozo mona papa yango no moni lona malamu mais lona kolona na zelo te lona penza ndenge balona po ebima mbuma ya malamu ozomwa talande na zala ikune zo sanga pasi bana basi bakoma ikuna bo na okoko ani akoko botika no ki star nani parce que bino nde bato komi singa star ozomwa il faut na respecter bino atoza mwa muke atoza mukolo ozoyo yango no moni na obisa pati bo oyo nyose za kuna tinda awe pande kuna yo magina ba mamo asango na ko tanga bino boza ebele ta onota mama linga katanga ta ono loba ba monga o mama linga loba ka ba monga ozomo ya ona ebisi bino nyoso ba monga ola kala nkema ofu akombolo mama ato ya bane tonda place oti ate bo luka numero mama jina bokendo tia bokendo tika bilo kune pana e biloke ya biso tozwi to pesi ngana zaka ka simple o balobi ke quoi là représentant c'est tout pour natana miso potoko sate to loba vérité parce que nzamba lobi loba vérité koko sate oui na moto na kokosa mais na osenga ka nzambe pardon yana bisa bino to sunga baye bazana ngote ya lokola moto akufi miso mais ozolo banele kabwe akendo tuta na nzete amanga ya loso simbe na loboko ausani makamusu ta musu majina ebite mama makamusu nokolo bate mama to sabo to zongi sabo to le kabo ta musu bino pe boyo lo bate mama il faut boye il faut to créer loko boye na bo makambeze belé bano boko créer le bangwelo musu boko sape théâtre boko zape journaliste c'est ça là le quoi siko bazotanga kaye moko jina taleska futela tala nini tout et tout donc nzambe kaka papa na olemba te nyonso yo luba vraiment message vraiment et Kei Mobimba moi détail par rapport à la question à poser maman Linga surtout comprendre na explication na muto za na simana ezanzambe azui soutien ya muto mokili moko te ga na simana pour que abaxela mbongo pour rotala bana donc ya sali on a amour o yaza nango na pasi o ya mona ke jour liboso ya ki awa revisiter bango et ne azonga ki na bolingo yaza nango nde lelo akanisi aya kolia na bana donc ayepe na kolia na bango alambeli bango donc na moment azalo kwa mona musala na bango alambeli bango et allié na bango c'est-à-dire côté moi loba yike erozoko na il faut ba place à rokona parce que rokona fui place moko boye mabele wana eza na protéine teza zelu kausaka donc c'est-à-dire ozoka bambongo place moko boye nzamba ko raisonner oté donc erozoko na fo ya place au moins fumé ezali ke mbumo na lo na oyo lobi fe bota donc place mabele eza na protéine donc place yango skonde yango donc soko yeko sala ba donc awa eza lo koni place ya fumé et nzamba ko raisonner donc mama linga zawana
expliqué que azana on a accord mort na maman Ginate parce que non bazu pe tango solo la vraiment té mais ba rejoitant au solo ba bandeni parce que maman linga za na mutema rosalisa azana mutema ya mawa et liboro moro mosapi moro esokola kelongité donc maman Ginate moro pe aokoka vraiment kozwa mukumba ya bana oyo té donc azana besoin d'aide maman linga za mutu liboso to mona ba artiste comédien oyo aye kosunga ONG oyo et na ba producteur toza na papa Jean Thibault parce que souvent to yara awa et yepé à kanisara bango et les amis de JTT il y a Congo Kinshasa Paris partout Londres Allemagne États-Unis et je crois que tu auras programme na ndenge ya groupe na biso de to solara to ko s'organiser pe pour na roya osala bana na biso ba don na ordre à papa Jean Thibault une organisation Torosala Torosala pe accompagner na mama linga Torosala pe accompagner na artiste op ba monique ba rolinga baya mais ba artiste ba monique ba rolinga baya mama linga ozala wana ba solana parce qu'il y a za mutaliboso ay ko représenter ba artiste ko sunga ba orphelin na kati ya ONG oyo ba okuta na ba solo là parce que avant qu'il déplace en foi banan ko tango ba kota ndeni ni pour kimbateke za ndenge eza munene babi na rapé ndenge nini o solana moto ayaki liboso pour qu'il apesa yo ba programme kuna ba kota rabwe babi na rabwe to kinde herbe to sala bwe bon en attendant pe maman lingaza na cuisine to rozwa moi pause pegi rozwa baronga ba image comment bazolamba comment ba préparer pour na ba na biso to rozwa pe ton sola na bana et to sola pe na ba maman na biso mi balé o balala na bana awa ba expliquer sur la difficulté na bango o bazala nango et bana pe to sola na bango en attendant to moi pause na pesi vraiment mbote pas ya DJ Daddy forme na Suisse depuis Suisse Fimbu DJ Daddy forme depuis Suisse Fimbu na pesi pe Jean-Pierre Mbali le styliste na pesi mbote Jean-Pierre Mbali ozai na kin mais au benganga été tout monde en été je suis vraiment désolé mais on est toujours ensemble tu es toujours mon frère et na pesi lumière ici na Paris na madame na biso na pesi bango bambote ebele. En attendant, toujours ma pause, tout ce qui est maman balamba, parce que moi il peut bandir, moi il bandir ma casse vraiment on a king qui ça moi na moi donc toujours là après. Merci beaucoup. À combien? Dieu. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Ça va Bana. Le bana pas un peu. Voilà, et ça va bien. Vraiment.
dans le théâtre. La torche. To là là na ba bougie na ba bougie mon konzo nda ko na ba torche moi groupe wana lingi abwa kama tini na bendele bangona wa basi tuzana mangwa bani ke bazili kanisi oyo ya kubokola bani bazani batata na mama okutaba maboko te osalisa bani opoke nzamba papola bino osalisa bani oyo nzamba papola bino mbona bino ekoma valeur lisese oyo yezu na oyo apesaki bamillion na mama veve akenoko kobonzela mwa mpata moke nana keniki lokutu mwa wana oza nango yaka nango na bendele numero 8 bakoyamba yo okomona bana okotikela bango bakosekola nakolata nakoya bana mike tala ndenge bakomona mpasi ya kotanga se classe lelo kutu baye na baraport to mpasi bamboko bapresi batindi biso lokafeve tokozwela wana tokozwela wapi tokotindi yo ndeko ozomona ngai ozotala ngai yaka tokutana omona bana Tobungai na mwana ba. Na biso tobungai na yebiteke. Nga mutema na nga kaka tokita nazwa biloko na ya. Alokiti biloko yango pe mwana ngo bazela ngai. Ya te la tapa na yo na yebi na position na yeke. Babenga. Qu'est-ce passe na yena? Ya Jackie, soye kati benga ngai. Na lobi ha, position na ezandi. Sakoni. Alikuwa na watu na kipa. Yumo kutana na prince. Yana kumbia. Mama, esapi na mzee. Oyo nini oyo. Esapo ngapi na wewe? Ndio mwana kwa tena. Saba. Mai. Asante. Balo bibi bao yake. Asante na mama. Cambie. Bisa ndo mama. Oyo ni sana ya kuzika.
Et merci beaucoup à toi, Peggy Walungwa. Un grand merci à toi, Moutete là au Japon, Willy Opélé, la mon vieux. Et pourquoi pas, na maman Yvette et mon vieux Toda l'espoir. Correct toujours. Toujours continuer l'émission Nabiso. Je crois que toujours il vraiment moi pause. Toujours moi pause pour Totika. Maman Nabiso basa la cuisine. Balamba bien. Maman Linga Zala qui accompagne. Na bande gomsu baza awa. Et toujours péton sur la na bango. Maintenant vraiment Biloko Ebeli. Biloko Ebeli. Tout le monde a. Bana Nabiso barfelin au baza awa na barfeline. Bako. Servir au bango et au mekarolia to sur la pena bango te ba difficulté nini au bango bazozwa awa na kati ya ONG to we bandenya rosola na bango ba episa biso ba expliquer biso ba difficulté na bango ba problème au bakutana nango souvent na kati ya ONG na concept na biso to zena nango ya lelo elubu des orphelins. Et le bout des orphelins, ou les concepts Yassika Yaiko RDC. Et donc, un grand merci à toi, mon boss, Jean Chubo Chubobois. Et pourquoi pas à Keshmani, Carmel Moulumba, Chocolat Chaud, depuis Londres. Donc, on est toujours ensemble et Azmin attend. Toujours continuer, tout le au marché déjà. Toujours marché, tout rejoindre Maman Alinga, tout rejoindre Maman Alinga. Dans la cuisine, tout le monde qui est vraiment cuisine, ça va. Cuisine ça va. Maman Linga, toujours Ngelio, toujours il pose. Et tout le monde vraiment que cuisine ça va. Au présenter sur notre bureau on a eu au Lambeli, banana biso. Au présenter Ango, pas ya ba bonnet na biso, ba biso partout dans le monde. Et vous allez vraiment bien pegi na role kaboya, na role kapona za na facilité. Et au solana Maman Linga. Ok. Et Maman Linga présenté dans le Babylore Lambeli Biso, Lambeli Bana, na Ophelina na Biso. Biloko na lambelaki bana lelo nde na lobaki na yoko lambe ba madesu. Na yoko lambe ba madesu. Na loso, na fufu, na soso likolo. Izate kaka ke bana ngo balia kaka Thomson to boite po eza poisson obiso tokoli nango. Mais là on a 5 na journal lelo bano bali ata soso po biso on sope to liaka ya na tel na bo bali a loso na otia loso na madesu na teli epe soso likolo. Merci beaucoup Waneza Biloko Maman Linga Lambeli biso parce que tu relis vraiment na orphelin. Ngape naza orphelin, tu relis ensemble. Pourquoi pas appeler Sambo t'es pas Christian Luindam international depuis Turquie et sa femme Ornella Luindam, pourquoi pas Guiche Noir, le métier noir, Guiche Noir, Ervangu, Pembeni Amokondi, Pembeni Boss. Donc toujours continuer. Donc c'est ça, Maman Linga. Bossani ba secret à part Biloko Olia. À part Biloko Olia qui peut na ba sucré non? Ah oui, na yaki na ba secret pour bana. Baza pene sengo bakita pe motema quand même ata ndenge za nango moto boy quand même ba mela ka ke sa eloko te po nzamba osunga po akure za nango ati ba otia pano soki nzamba sungi ope amutea malamu ayepe kotia télévision c'est tout. Merci beaucoup. Avant de pause, nous allons présenter vraiment produit Nabiso Moringa et salamine à 100% naturel. Ils ont traité vraiment ma maladie ébélée, ils ont traité sinusite, ils ont traité tuberculose. Donc surtout temps il y a vraiment ton mais ça Moringa ça produit vraiment pour nous autres Nabiso africains et même blancs aussi. Bisson sur tout ça il y a et aux ala bien et aux aider bisson pour la santé tous aux détails dans l'émission tout ça là vraiment pour la moringa mais pour na bateau bolinga base à la contact na colo produit tout peut baser na besoin ba commande bo bengara na plus de 125 77 66 12 84 plus de 125 77 66 12 84 aux directement détail pour un produit Moringa et ça l'a mis vraiment 100% naturel. Merci Pegito, je me pose en attendant. Massa Nabiso, Massa Nangai, orphelin, les canatables, base Bloria et Tozon, sur la pena bango, sur la pena maman, bazawa.
pour nous clôturer l'émission avec beauté. Merci beaucoup. Mokonzi mokotondo pe tokokumisa yo na mokolo mwa lelo mokonzi tokopesa yo melesi mingi tata eyebaki biso te nzoko nde yo yebaki tala otindili biso bamama otindili biso bandeko otindili biso bakoko mama alinga o aye awa na ekipe na ye mobimba mpona bana orphelina o bazali awa na orphelina bendeli nzambe biso tokoloba nini na ntango yo tata amibongisaki epai awutaki tata toyebi te mbongo ewuti wapi mokonzi awa aye alambeli bana alingi kokabulula bana bile mokonzi tika te bile o bana bakolia seigneur epesa bango nkokotso te na nzoto me epesa bango makasi tata tokosenga te mama oyo aye kokabola lipati na bana mokolo malelo nzambe ni biso tokosenga epai na yo tobele yo tata loboko no ya nguya eyeliaka na kati ya mama oyo po kete mikolo eko ya nsima akokozwa ya mingi po akabula mpe na bandeko bazangi tata merci bobele yo oyebaki biso oyebaki te tika te onige yo mokonzi na tika yango na maboko mayo baye babongisaki likambo ya onige mokonzi bazali bana mike loboko ezali mokuse nzambe yo tika obakisela bango fungolola bango banzela fungolola bango porte mokonzi bisika nyonso bakotalisa tata bakokosalisa bana yo nzambe merci tokosenga ya mingi te tata yo yebaki posa na biso mokolo tata tosengaka yo lelo yanoli biso tika lokumu na kembo ezongo na mboka na yo tobondeli bongo na komo be misato tata mwana mpe elimu santo amen Amen. bakolo boleka foto bino bamike Qu'est-ce qu'on dit? kulia na somo tumelia ndengo lela
Vous n'avez pas la bille, vous avez un son ni quoi. Manger avec aussi sans aussi samba. Dégagé. Derrière la sauter. Mama ye. Wasiza toka. Naoya. Nasisa toka nga photo. Un grand merci à toi, Peggy Walungwa. Nous sommes de retour, toujours continuer l'émission. Malheureusement, tu es vraiment dans moi souka et tout le monde master nabiso, bananabiso, balet nabiso, bazolia déjà, bazolia. Tu me consoles na bango, mais n'habite Peggy est-ce que son na bango de bazolia vous allez bien? Ok, c'est bon. Je me pose à quelques secondes. Hein? Hein? Bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Comment bon nani? Otokala Séraphin. Otokala Séraphin. Séraphin Zoliani. Made sous sauce foufou. Na lambelbino. Oui, comme vous tenez ça. Maman Alinga. Maman Alinga, oui bien. Oui. Salani. Tala epi na TV. Botala na TV sala théâtre hein. Oui. Et les là tala bino lambelbino rolo bani. Epese merci na ye ndema bakisele soki eloko ezangi ndema bakisele merci na ye. Nzamba bakisela ye hein? Oui. Ok. Mais ce ko ipsa bato ba tala biso nini ba difficulté nini bozana ngo awa bato ba ko aider bino na nini à part biloko lia et ndema malinga otala bino. Toza bilamba te batindela biso bilamba baketi ba TV ope akoki pe kozala na TV aye nango ope akoki pe kozala na pano aye nango aye osunga biso. Donc Séraphin lancé un message capital moi na moki à lobike et à remercier premièrement maman Alinga nzambe apambola ye na o akanisi bango lelo que
Vous raisonnez bango pe na oyezangi le roi bilamba ba télévision bazana besoin au monde pe ba star na bango na télévision. Et garçon bonjour, ça va? Bonjour. Comme bonani. Clovis Matoto. Dovis ozolia bien hein? Oui. C'est pe na biloko. Oui. Oui, ça monta lembe bino nini. Zo na origine yo. C'est merci nae. Santi abaselaye. Oui, c'est Maxine et Nzamba Baxelaye. Oui. Ok, et c'est bon. Na monto to qui pas ba na biso ya basi. Ma fille, ça va? Ça va bien. Comme bonani? Non, non. Non, non. Non, nous olia bien. Oui. C'est pas na biloko. Oui. Et bien, mutala mbelbino. Comme boyenan. Maman Linga. Maman Linga sala ni. Asala na TV. Asala na TV, otala na TV hein. Et orolo banzambe a baxela nini, asala nini. Na pesi ka merci. Ndinga saleli biso. Nzamba bakisa oyezangi. Nzamba baxela oyezangi. Et bato bako raisonner nous na nini à part bilo la balambeli bino et bato bota la biso o bota la bino. Bako raisonner les bino na nini o bozozanga. Tozozanga bilamba na baketi na biloko na banini na ba savon tozanga bilamba koso tozanga ba savon kosokola. Merci beaucoup, c'est triste hein moi na mokazo senga vraiment aide boye. Et ça là vraiment pas si batomité malamu bozota la biso partout dans les bandes. Et exemple à suivre hein? Exemple à suivre je crois qu'il y a clôturé na maman Linga et to clôturé na maman Linga parce qu'il y a des qui vraiment invité, il y a des qui visiteurs avec visiter banana biso na ONG na commune ya Kimbatseke mais maman Linga vana clôturer na yo et opesanga moi quelques minutes na sola na ba maman na biso baza na bana awa. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Oza vraiment na gentillesse ya makasi maman Linga bobanga na télévision eza o ya télévision te eza vraiment mususto sola na ye. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Ah, santé za moi malamu na ngolo nzambe. Nzamba zo sala. Nzamba zo sala pour moi santé za malamu. Impression les anini ko mona star munene ya mboka na biso mama Linga e ko rendre nos visites lelo e ko lambela bana ko na biloko ko lobanini. Papa, na mboko yo to vandi soki mama oya mokonzi. Mama Denise azala motema lokolo mama Linga mbeli toza boyite. Mbele mayo tozo kumona la passe merci yaki. Mais nakoloba nina mama oyo nzamba pambola ye. Nzamba pambola ye asuka kaka wate. Lelo ezala mokolo asuka te. Ezala pe mokolo liboso te. Mais akoba pona ya kosalisaka bana orphelina. Obazanga batata bazange ba mama mboko monene tozana bato bazana ba moyen mama Linga zana ya moyen te mais tala bolingo wana pasi ya kubota ayiko lambela bana soso madesu fufu loso bana bangwana bavani bazolia esengo nini nga nazo yoka na kata motema nzamba pambola ye na sima mama Linga baya mama Linga zana mbongo teme bango bato bazana ngo baya kutala bana oyo akate orphelina oyo ya Kimbanseke zangi minda ezangi mai kura tala ata moi télévision wa. OK, lobela ba difficulté na bino bato ba kosunga bino suna nini o bozozanga awa. Basunga biso na mbeto na matela basani banzongo minene pano kolamela bana bakopo biloko environnement zo sala biso passe tozana ngote. Hein? Lelo soki bapaye bayawa tozana banzungu te tozana basani te bakiti kutu ezate. Et bakiti biso moto moni parce que bana bavani kuna se bazolia. Bana bafana se bazolia kwa nini ozanga bakiti kozanga pe mesa. Bande ko bazana motema balamu baya kosalisa biso pour que bana bako kovana pe na mesa lokola bana nyonso bafana na mesa na bakiti po baliaka na sebo vraiment kati wa micro misusu tozolokati vraiment na sepeli pa na mama Linga vraiment nzama baksila ye na ba journaliste ba ye bakimi pasi ya transporter
mais ba me pesi ba ye po ba mona esika bana bazali vraiment na pesi nzambe merci nzambe wana akanga mama wana akanga na mama wana tisukali wana. Merci beaucoup maman pesa kombo na ba ba loba ba pe kombo. Comme na mama bonheur comme mama bonheur na vanda wana kimbanseke ya wana bendele numéro 8 quartier zanga mini zanga mai mai kokota mine okota bato mite ama bota la biso bato mite amala mpo basunga bato ba yo sunga orphelina oyo mbote mama mbote papa boni malam impression les anini komona star munena ile lo lambela bana ko liana bino ko sekana bino rolo badini vraiment na lobi boye nzambe azwa lukumu tokana kitende ko tokoki ko ya mama linga o azana mutema ya mawa ya boboto ya kosunga bana olifelin to sepe to mona ka bo brisement vraiment esenge tondi biso bana na makoloti na mutu vraiment mama linga nzambe apambula ye abagisila ye mayele mususu esuka pe kaka lelo tende esengeli a continuer musala na ye ti ba olifelin mususu ba sepele pendenga yiko sepisa biso. Merci beaucoup. Ba difficulté ni no bozanango au lancer message na bande ko ba la biso o bazana mitema ya mako sunga pe batu ba ko lukela bino nini basunga bino na nini na orphelina o biso na orphelina oyo bande ko bako kosunga biso tozana difficulté ya liboso mai ezate kura ezate iza pasi mingi mai boko kende banda 5h ti boko zonga na awa na ndako 12h 13h mai izate minda izate iza pasi penza et puis tala basani bana bazolela ya mike mike lokola bato akasho nzoko bazabana ya minene na miso nzambe lokola mama linga azwi de wana vraiment bango pa bandeko bazomona nga bazoyoka ndenge na zoloba basunga biso tout d'abord basani banzungu minene pona kulambila bana biloko ndeto sana yango posa yango wana. Merci beaucoup kombo na mama kombo na ngai mama Mantisa Germaine mama Mantisa mère nazwa musala oyo pona kubokola bana oyo na mutema na nga boboto ya bunzambe tozosambela. Merci beaucoup maman et sengwezala yo sola na bino na yepa mama na ngawa atukimenga na oyalaka atukimagi to landuka bon appétit d'abord. Merci. Obengami na kombo nani? Aubergine. Aubergine to monyo pembe na mama linga boki nzela mona ba moto botambo na ba moto mama linga ba obele na ba boulfa mama linga yo tomati moto yo poza na mama linga yo zanani pembe na mama linga. Naza mwana na tout d'abord naza pe artiste comédien ne pas na groupe to de mama linga. Et Aubergine lelo to ye awa to kuti pe to kutena bino boye kolambela bana et sengone ko zala nini kouvana na orphelina na bana boy. Papa plaisir onga na zoyoka mutu ayebi onka mama moboti po mama moboti nyonso soki mwana aye pembeni asepelaka soki pe mwana azobela esalaka mama moboti pasi surtout soki mwana aza bebe azolela mozoyeba maladi ya mwana to esalaka kaka mama moboti pasi elo na kosenga na bato nyonso bozolanda nga ya poto na monde entier botika ONG ote bosala o mama linga sali bazana posa ya biloko bilamba mapapa bakantine osukola matela bambeto awa eza vraiment passe tito yaki awa banzungu to lambeli mama linga na motema na bolingo ayaki alongo na banzungu ayina ngoti a poto lambela to sunga penda ONG na motema na biso mobimba bible zolo bana biso ke loboko o epesaka yango nde epambola maka soki ozozelaka bapesa ko opambola mate en tout cas tozala motema bolingo ya kopesa likambo ngana baka yango wana bano bazosouffrir na classe esenga minerval na classe bakaye na classe esenga il faut bazala propre en tout cas tosunga bango nayebi ke bana poto bozala motema mawa vraiment bande kolanga na kin bozala motema bolingo bo manifester bolingo wana bolanda mama linga ndinga sali na muke o azwaki alakisi bolingo ne aye nango bino pe bosu. Merci beaucoup et sengozaki osola na yo to ko zo mama Gina à peine d'arriver
Maman Gina vraiment ana bolingo na bana ye arotika bana ye vraiment tamula été souvent faut ala na bango. Maman Gina boni. Ah ça va. C'est l'équipe bien. Nangolo atata. Maman Gina oye pokuti maman linga ye ko visiter ndako na yo. Ndeka ba wakenda ko yamba ba visiter za ndako bénédiction oloba nini ko bakisa nini. En tout cas maman a marqué vraiment, je m'attendais même pas. Il y a aussi l'acte oyo. Na komona abenginga ke na canal ya noko major mama linga ya kolambela bana ba orphelin. Ngabi ça va, c'est une bonne idée. Comme considéré nga mo pe na zala yango wana na en tout cas nzamba mona mama oyo amona misala na ye ministère ba orphelin za ministère osaka na ngote. Muto à comprendre eza ministère osaka na ngote le temps ka o maman apesi makambo ebele et débloquer na vie na ye. En tout cas na pesi merci nzamba pambola ye nzamba mona ye. En tout cas merci. Et l'autre fois tout ça là qui émission bah tu vas vraiment numéro bah tu vas besoin numéro bah tu vas gagner pas songa ou un jeu malheureusement tu peux ça numéroter on a évité mot de la fin dernier message pas bandeko porter la vision partout dans le monde na un numéro PR contact ya ONG. Bon ya chibo abenga kinga ebisingai bana Londres bana Allemagne bana bato ebele babengi babité tomoni émission mais tozui numéroté awana kisasa tozana maman secrétaire maman Francis a repasser numéro na à partir de kisasa mais na Belgique so bolingo zo numéro contact numéro ezali 0032 465 85 28 0032 465 55 85 28. On est le numéro maman secrétaire na biso na Belgique. C'est ça le numéro na yangwana. Et est-ce que tu vas resunga bino suna ba difficulté din maman Gina? Bon en tout cas bana oyo bazana ba difficulté un peu énorme na sens que babi musapi moko sukolaka elongité. Et puis bana bazaki muke après présentation bana bazoya selon ba publicité balobi a orpheline ezali ya kotika ka bana ba difficulté emati bazotanga molili falo mona soki molili bandi awa donc bana mawa batanga molili babiloko andako pe bele ezozanga na koko pusana na somba bito somba bilamba omona nécessité mususu ebimi donc c'est ça. Donc nzambe kaka oya ko toucher mutu na motema oya zana ngo Mungu anayo eza besoin na posa bana o Felina o eza ya mama Ginate eza ya mama Francite eza ya JRT eza ya Chibote eza ya mutu nyonso malgré eza na bato babani mais eza nango ya mutu nyonso na sens que o alinga ya kotia puis na ye aye na ye c'est ça. La porte est grandement ouverte. Na kisasa okoti contact. Bon, ni alika munyon son ordre fwezala. Tellement tout ça les loko on a ordre. Muto a sepele a kotika eloko. Il faut na kisasa kuta na mama wana. Maman Francine. Sans maman Francine, donc eza moi passe. C'est ça. Vraiment message yangwana to zope maman Francine opé sa numéro na ye. To zoé maman Francine, maman s'il te plaît. Maman Francine a payé sa numéro na ye. On a besoin de ça badon kotika bilo qu'on a fait. Bonjour maman. Bonjour. Vous allez bien? Bien, naza bien. Tous on le sous tous on a vraiment na posa opé sa numéro ya téléphone na yo pour na bandeko nyoso ba on a besoin kotika babilo ko oyo bino bozoluka ana orphelina ba contacter. Numéro de téléphone ezali 080 89 66 917. Na bandeli 080 89 66 917. Tozali na avenue Bendele numéro 8. Ezali na Kimbantseke na arrêt armée ou douane. Ceux qui m'ont quitté wana akokoma na ye facilement. Merci beaucoup maman Francine, c'est gentil. Le manager de Bomoko Patrick Ewanja et Aris Ice Kabombangi bossa la vraiment badon
orphelinat yango oyo boya bo raisonner pe bana oyo ozala vraiment bien moi bilamba moi ba provision bilo rolia ozala vraiment bien to komi vraiment na moi suka na clôturer ndena mama linga malheureusement mama linga zolia to katsa mama linga moi m'emmener rolia to la pe moi on a na lumière du jour mama linga na roya. Ah, merci beaucoup Maman Linga. Maman Liara Bana. Maman Liara bon appétit d'abord. Merci. Ok, slogan va big Maman Linga Liara Bana, Liara Batu cercle zara kilo. Ah, c'est ça hein. Bino mo boyo ka babike Maman Liara Bana. Ya lokwa ya Tibo akolia kana bana na ngai mama. Yawa moni na mama bino mo boyo na minga lobate pona sina lobaki boyo pende imagine lobi jina za mwana nde na bise bino me liboso na nzambe aza mutu munene me il faut ko sunga ebiloko ebele zangi na sina lobaki banda kala mama linga ope bisalela alambeli bana opalia te non e aloboko yanga elambi ngana ba mama nango tozaka na artiste nanga olambi il faut to lia. Mais surtout les tonnes si mabe na bananga eza journaliste mwananga na yo cameraman beaucoup lia après token abiso c'est tout nzambe tango ngonga ngo obeta lisusu ata mapa pamba ata sacha sukale yanati ba maman bale baba veuve eloko ezati biso to sunga bana parce que to ebi vie ya bana na lobité makamba mikolo sunga ata muki nzambe moka yebi au pambola yo. Merci. Merci beaucoup Maman Linga, tu en as besoin batu baotala oza mutu ya batu et comme Maman Linga tout à l'heure qui ont raisonné biso tana dédicacité Maman Linga pesa ta batu baotala a te belé vraiment te mais pesa moi quelques personnes baotala au moins mbote. Ya liboso nano mwana yanga liboso na bota za musani na nzambe pasteur Muleba na madame na Mama Street na bakoko nanga. Pona ebike nzambe asa pambola bangu po ngai nzambe pe apambolanga na ndenge ni kopambola ata mbongo teme liboso nzambe na ebike ekosuka bote eyokenanga musika na pesi ba fanatique na nyoso mbote bazebele de milliers de milliards bakoko pe bazebele ba producteur bazebele na pesi bino mbote pe boye baki makamba mikolo mama na bana koko bakoko na terrain na ebite tolobi motema mikolo yo ezaka malamu po to sunga bana o babengi bazangi ba parents na oloba ndeni po liboso na ande na oloba boy major zoro yo moko zara papa na okoloba te po yo oza motema malamu ofungole ya batu nyonso nzela kongola nyonso yana kati ya ndako saki kaka kende ka kutika kune pagina baya kutikila bana na kobengo ya chibo ya nanga te wani te oza wanga producteur loko majo na sengi ke bino tubo kongola bino tubo tia maboko na poche po bo sunga orphelino lobi ezala ta kombo na bino to bandaka muke melele komibu nazo senga pe ba mama ya mitema mawa o bazana kati ya mboko akisa ba mama commerçante ya minene o batala kalati lamba lelo atiki na bona nga kutanga kombo mena sengi na bino tokota na Kimbanteke orpheline zaliawa subo moni boyebi te botuninga na omema bino ngana na problème te nazaka pona tanga kombo na bino ngana za likambu te mais to sunga mwana ojina azano mwana mukeme auction ya nzambe lekeli ye nana mingi ya koloba te numéro téléphone nanga nasina pesa te pesa déjà o bandelo pesa na Eco RDC oza 089 70 585 17 okobenga nga po tolanga ite me benga nga na bolingo nzambe na kombo na Bible
po makamba mikolo eza nzambe soki ete mosusu azate Yesu kaka po mokonzi apema na biso ezaye awa nde Yesu awa nde sika bana bazali bosunga kaka soki musika bomoni ke mama linga za na Kongo a musika esa elo te mukolongonge obeta tokuta na bino me bobengi mwana nga Jina subona posa biloko ta enveloppe ata nini bosala po tosunga bano on sait jamais dans la vie na lobby tellement trop depuis na banda ekolamba boyo kelanga yati boye bien rendez-vous kaka papa major Tcheko Tchekar mwana Suisse. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre rendez-vous avec JM Monombe. Un grand merci à toi, Peggy Walunga, derrière la caméra. Et pourquoi pas n'appeler ça merci d'avoir abonné à Eco RDC Union sur abonné fidèle. Merci vous a vraiment ébélé. Ah, au ça, Yarako, maman Gina, à Bossona, on lancé un message, moi et pas papa Jean Thibault. En tout cas, nazo manqué ba mon attend union dans des besoins yaya oyo na ebité loko nyezo kota kati na ye azoko tinda batu na ye reportage senga mbongo ebele me na répéter lisusu ba ye eloko te tant na yebisa ke kaka mama alinga benginga alinga kelambela bana alobi nanga na kotinda na mona ke ngo ndeti kaka mena ye na ye kokuta bango. En tout cas, ya Chibo, beaucoup de fleurs. Eco RDC, boke liboso. Amen. Nzamba mona bino, boke liboso. Merci beaucoup. Napesi mbote mingi na bao ba ebinga ite. Mbote mingi. Nalandaki ba commentaire na bino, ba encouragement na bino. Merci mingi. Napesi libota na nga mobimba mbote, nape mobile na nga mbote. Donc mbote mingi. Bana kimpateke nyonso mbote, musa na bino yango. Ngaleki na bino, ya na bino, ya bino. Donc mbote mingi. Na répéter lisuba mama na nga Château Rouge, ya bino yango. Merci mingi. Merci beaucoup, tout le monde. Vraiment, la souka émission Nabiso, rendez-vous Nabiso, qui présenté par JM Monombe. Soyez vraiment par remarque, Isali, si je suis Isali, n'hésitez pas, beaucoup mélanger sur WhatsApp, ou soit commentaire Nabino et encouragement. Et ça là vraiment bien. Bateau, beau s'abonner, s'abonner, suivez-moi sur notre chaîne Eco RDC. Pour nos bateaux, on a besoin de promotion. Il y a des produits na bango. Donc chaîne moko ya munene et ça la promotion vraiment il y a des activités na bino yango yo Eco RDC. Oui maman. Tu goder mon noaka tanfunu kala. Tala. Atat. Aba mam. Alu tala beto. Beto be ba pauvre ban tete ba pauvre ba cool ko kimbanse. Nza Louis de tout tala beto nza Louis tala ban ba fuile ba tati ba mama. Quand tu as kungwa hein mpasi mpili balba kumba kulun beno ta kumba kulun shake aboba yatikala nebo bungamba babakid bese lupang nzalu basaris mun tata nzam mbot bal to kumbona ben kul mbot nzalu sanza nzalu saris bana. Merci. Merci beaucoup. On a un message mère à lancer dans Souka. Tu éviter bon net na yo kitema. Qui va vraiment belé. Merci beaucoup. Restez toujours connectés sur Eco RDC. On est là toujours pour vous. Tous en prononcer la bino musala au beau sengato c'est la bino. Message aux que vous soutenir vraiment ONG ça là vraiment bien. Merci. Bye. Esengo
Tala Yesu aye, pole na ye, moba languya, motema malamu, ala mwana mobola, Yesu abwakata ete, alukolinga, asuki wanate.